HP Media. Pourquoi diable atia bolembu ya lo sambo kati na yo olinga ko sambela te mais na yebelo ko moko Bible pesi biso pouvoir na mokanda na Marc 16-17 nzamba lobi botala bilembo ekolanda ba oyo bandimeli Yesu ils chasseront les démons. Tokobenga les démons au travers de la prière. Quand tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es en train de prier Dieu. Bien-aimé, oyo nyonso ebundisa vie na yo etika yo. HP Media. Sauf mon frère, la prière. Amen. Prière, ezabilei ya mwana na Nzambe. Prière, eza solution. Il y a pas problème. Oh, ils ont dérangé vie na yo. Au travers de la prière, prière est quoi qui t'enjambe. Prière est quoi qui me savent des mots. Mosika na yo. Banda ke bango ba osambe la papa Elika. Bazo luka nzambe. Balobi ba sangana ki na kata prière. Ba osambe la. Il faut qu'on néglige la prière. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bana Nzambe nyonso oyo bozu occasion ya kolanda émission na bino otobengi yango montant de solution oyo le kaka chaque jeudi et vendredi Nzambe apambola yo yo mutu pe aux occasions ya olandango na pokwa lelo ezali émission ya prière les émissions to sambelaka to partageaka maloba na Nzambe et na sima na biso ko partager maloba na Nzambe to kotaka na kati ya prière lelo naza pe sunga mokote naza na bandeko oyo to mesana tango nyonso koleka na bango ko sambela na bango na ebite ndeko nanga itango mususu ekozala mbala ya liboso yo ola na émission na biso j'espère que okozala décider Nzambe a opambola yo na pamboli mutu nyonso oyo azola na émission oyo tika loboko na Nzambe ekoka koyeba ko se manifester na katikati ya vie na yo et na lombango TV Zangonga tozu ba Bible na biso na mokanda na acte 12 et verset 5 à 8 papa Elika akosunga biso na lecture Nzambe apambola papa Elika. Pierre 5 acte chapitre 5 acte 12 5 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au fauteuil et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Amen. Amen. Seigneur to pamboli liloba oyo na kombo na Yesu Christo Nzambe nanga tika o pambola mutu nyonso o na minute oza branché na kombo na Yesu Christo. Amen. Amen. OK, que Dieu te bénisse papa Elika. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na parler na poko na lelo na o itali ba prison spirituelle. La Bible dit ceci que na tango wana Hérode azalaki roi na kata Israël. Et Bible lobi abomisaki Jacques, Jean Nambeli. Lokula makambo wana esepelisaki bato. Bible lobi ete bazwaki Pierre, batiaki Pierre na kata prison.
Na sepeli, na verset 5, on va parler sur la prière. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Pierre, il était gardé dans la prison. Batiye na kata prison, bakangiye. Na kata prison, Bible zolo ba ete Pierre azalaki lié na ba chaîne. Balongoli Pierre ba sandal. Balongoli Pierre ceinture. Pierre alali. Ba nikoteye. Bakangiye ba singa. Na ba boko, na ba kolo. Batiye na kata prison. Et bongo, na libanda ya prison, bateli sous Pierre, garde. Mais eloko na sepeli, Bible zakoloba na biso ete, banda que Pierre, il était gardé dans la prison, l'église de l'Éternel. Et ça a qui adressé ma prière. Yango na lingina yebisa yo importance. Il y a le sambo, lelo. Prière et coquille, kokende, kolongola, malédiction nyoso, oyo, ezalaki prononcé, les colonnes à vina yo. Wana mokila molili, ezana ba projet, to ba complot ba sali, contre vina yo, contre destiné na yo, mais au travers ya prière, ba projet na bango wana, et qu'occupe kozala néanti, to et qu'occupe kozala étouffé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Amen. Pendant que Pierre n'a qu'à ta prison, Bible lobby, il y avait des femmes comme des ladies, basangani. Babandi ko intercéder, babandi ko bondela, babandi ko lukanzambe. Pote Pierre, azalaki na promesse ya Nzambe. Likolo na vie na ye. Mokolo moko Yesu, alobi na Pierre, alobi Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et Nzamba yebaki. Pourquoi l'obaki na Pierre? Que tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Mais yoka, le même église wana, tango Hérode akangi Pierre, Bible lobi azalaki kozela mokolo ya feti, asambisa Pierre na miso na bato et bongo baboma Pierre. Na lingina yebisa yo, yo butozozwa occasion ya kolanda ngai na pokwa na lelo, tu ne mourras pas. Ba projet nyonso oyo mokila molili ebongisi pona tina na yo, oyo mokila molili basali pona tina na yo ekosimba te, parce que toi tu as la promesse de Dieu. Ozana babilaka ya Nzambe, likolo na vie na yo. Mwana bilaka kufa pa pambate. Mwana bilaka alokwa desanime. Ata babwakeli yo maladi. Soki maladi wana eboma batu mususu, me yo koboma yo te. Ata batia yo na kata prison. Soki bato mususu bakufa na prison wana, mais yo kokufa te na prison wana. Banda ke église ezo sambela, banda ke bazo luka Nzambe, bazo rappeler Nzambe pour la vie à Pierre. Comme Dieu, il est le Dieu de miracles. Yaya na lingina yebiso, Nzambe ana pouvoir, ya kopambola yo, banda ke bandoki, ya famille na bino ba kidiba, ba o ba kanga yo, ba comprendre te, Nzambe aveugle bango. Yo bali, ba oyo bakanga yo, Nzamba aveugle bango, yo pambola mi, ba oyo bakanga yo, Nzamba aveugle bango, yo zui musala, ba oyo babwakela yo maladi, Dieu est capable, il a qu'à frapper bango, d'aveuglement pour que vie ne ait changé. Pendant qu'il y avait des femmes, il y a mon aïe pisaka batu.
Tu peux négliger tout dans ta vie, sauf ma soeur, sauf mon frère, la prière. Amen. Prière, ezabilei, il y a moins dans l'enzamé. Prière, eza solution, il y a pas problème. Oh, ils ont dérangé finayo. Au travers de la prière, prière est quoi qui t'enzambe. Prière est quoi qui me savait des mots. Mosika na yo. Banda ke bango ba osambe la papa elika. Bazo luka nzambe. Balobi basangana ki na kata prière. Ba osambe la. Pourquoi négliger la prière? Pourquoi diable atia bolembu ya lo sambo kati na yo. Olinga ko sambe la te. Mais na yebelo ko moko. Bible pesi biso pouvoir. Na mokanga na Marc 16-17. Nzamba lobi botala bilembo ekolanda ba oyo bandimeli Yesu. Ils chasseront des démons. Toko benga ba démons au travers de la prière. Quand tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es en train de prier Dieu. Bien-aimé, oyo nyonso ebundisa vina yo etika yo. Ekende bisika bikauka. Penkembo na Nzambe ekotalisama likolo na vina yo. Amen. Bandeke bango ba osambela. Dieu Nzabatali. Oh Nzamba solution. Amen. Nzamba oya pambolaka. Amen. Nzamba oya salaka. Amen. Nzamba Israël alalaka te, animbaka te. Bible lobi que car l'Éternel est bon. Nzamba malamu. La Bible dit que l'Éternel votre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et l'Éternel ne laisse jamais son héritage. Nzamba koka kite ko permettre que Pierre akufa na kati ya prison. Nzamba ko permettre ngote et que Pierre akufa. Non, c'est impossible. Amen. Amen. Nzambe a permettre te maladi wane bomayo. Nzambe a permettre te ke bandoki ba régner likolo na vie na yo. Banda ke Hérode a sali ba réunion na ye. Yango Bible lobi te ba complot nyonso oyo mokila molili ekosala contre yo ekozala nil et sans effet. Na lingi na yebisa yo na pokwa na lelo ba complot nyonso oyo bakosala pona santé na yo, oyo bakosala pona vie na yo, oyo bakosala pona libota na yo, oyo bakosala pona musala na yo. Mon frère et ma sœur, ekozala nil et sans effet. Bamba te eloko mokote eleki Nzambe na makasi, eloko mokote eleki Nzambe na nguya. Amen. Bandake bango ba osambela Nzamba solution. Nzamba tindi ange. Wana Pierre a perdu espoir. Pierre a yeba qui était le quoi bandeko ba kufi nga pena ko kufa. Na ina yebisa yo ba koki ko sala na bango ba complot contre vie na yo. Soki nanu Nzamba décidé te li porte à liwa eza le sikate ya ko liwa eza na porte te disons ya kokota na vie na yo. Malédiction mon côté eza na pouvoir ya okota na kata ndaku na yo. Soki Nzambe apesi autorisation te porte wane ko fungwa te. Banda que Pierre alali oh bien aimé nazo yebisa yo ndenge yo muto na kata ba désespoir yo muto so mona eke makamu esimba lisusu te makambu etambola te olobi nasali nini na sambeli na gêné na prier na pesi ba offrande mais je vois c'est comme si rien ne marche dans ma vie. Comme Pierre aussi il était gardé dans la prison ba bomba kiye ba kanga kiye ye bongo yo ba kotisa yo quel genre quelle forme quelle dimension ya prison ba kotisa yo bien aimé na prison makala ezali la place ba criminel yali o ba kanga ba chaîne na makolo moi ba buka ezate sikoyo Pierre ba kotisa kiye na prison ba criminel mais nzoka
azali de criminalité. Il est la prison. Comment va koki sou koliye? Yo penengo sa wana. Oza na prison moko. Oyo ba kotisa yo na vie. Nyoso sala na vie na yo. Esimbaka te. Batio na prison. Na kata prison wana. Bakangi yo sous ma chaîne. Bakangi yo basinga. Ozo comprendre te. Na obima na prison oyo ndenge nini. Yaya. Nzambe balukaka ye. Yango na ye koye biso. Yo mutu oyo. Okozozwa occasion. Ya kolanda ngai. Na pokwa na lelo. Jésus est Seigneur. Amen. Nzambe oyo. Akango laki pied. Na kati ya prison. Parce que il y avait des gens. Oyo bazalaki. Ko rappele Nzambe. Bazalaki ko bonela. Bona Pierre. Wana Pierre alali. Wana Pierre alali. Azolota kali wana ye. Dieu. Ya. Zambaza na pouvoir. Ya kokota. Bisika bat bakota kate po na vie na ye. Malgré batena ki Pierre. Bagarde. Po bakengela ye. Sikoyo. Nzambe. Nzamba mystique. Loba ben. Amen. Nzamba sali ba mystique na ye. Atindi ange. Aya ko libérer Pierre na kata prison. Yope oza na prison moko oyo bakotisa o na vie. Na prison wana bakanga nyoso za yo. Bakanga mariage na yo. Bakanga santé na yo. Bakanga musala na yo. Bakanga promotion na yo. Bakanga ba frère na yo. Tala ndengo zozwa bazem ezolongwa. Tala ndengo zoluka koboto eyate. Tala nenge oluka musala malamu emonana te. Mais musalo ezomonana ekokanite na niveau ya ba étude oyo sali. Misala emonana ya ba $50. Mais tala lo ba français kitoko. Oya lo ba français mabe ana poste ya bien. Ya na prison moko oyo ba kotisa na vie. Mais Dieu est capable. Yakobi misayo na kata prison. Ya libota na yo. Na kata prison. Ya kindoki ya famille na yo. Ya ba réclamation. Ya ba blocage. Ya ba échec. Dieu est capable. Yakobi misayo na kata ba prison wana. Ange Nzambe à côté les pierres. Bible le biete a beti Pierre na pandi papelika. Et le cliquement ko kamwa Pierre azao monango le kwa ndoto. Nazo ebisa mutu moko. Ozozwa délivrance na vie na yo sikoyo. Omonango le kwa ndoto. Nazo ebisa mutu moko. Mbongo na yo ekendaki. Ozozwa délivrance à finance na yo. Omonango le kwa ndoto. Na yebisa mutu moko. Ozozwa délivrance à mariage na yo. Omonango le kwa ndoto. Na yebisa mutu moko. Ozozwa délivrance à santé na yo. Ya malade ekota kati na yo. Ya prison ya malade. Oba koti sa yo. Ozwa délivrance moko. Omonango le kwa ndoto. Amen. Mais ndoto te. Amen. Mais la réalité. O Nzambe alingi a se manifester na kati ya vie na yo. Amen. Ba beti Pierre. Pierre a la muki. Mais Nzokande papelika. Ba boto la ki Pierre. Nyoso zala ki yaye. Ba boto li manteau. O zala ki pouvoir. Ba boto la pouvoir ya mariage. Ba boto la pouvoir ya finance. Ba boto la pouvoir ya excellence. Ba boto la yo pouvoir ya santé. Ba boto la ki Pierre. Mais ange, tango abimisa Pierre na prison, atika kite que Pierre atika biloko na ye. Yango no yebisa yo, tango zobima na prière oyo. Ozobima na prison oyo. Au travers ya prière, oyo tozo sala sikoyo. Yaya ozobima na prison wana na biloko na yo nyonso. Amen. Pesanga amen na bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ange alobi na Pierre. Alobi porte tes sandales. Alati sandales na ye. Zwa manteau na yo. Azou manteau na ye. Zwa ceinture na yo. Azou ceinture na ye.
Pierre atika ke logo mokote. Jésus. Yo pe ozobima na prison. Ya kindoka famille na bino. O tike logo mokote. Obima na nyoso. Sikoyo batela ki Pierre. Hein? Ba soldat surveillance. Ba surveiller. Elohim. Jehovah Jireh, le lion de la tribu de Juda, a frappé bango nyoso d'aveuglement. Même hier, mon Pierre, Azaï ko comprendre te. Tanga bien acte 12. Bible a bien te. Pierre Azaï comment nango. Lokola ndoto. Ndenge nzamba o bikiso. Ndenge nzamba o pambolo. Ndenge nzamba o kangolo. Ndenge nzambe a kwesa banguna na yo. Omo nango lokola ndoto. Mais et ndoto te et a ma réalité. Et a ma kambo ezo salama. O vivre yango. Banda que Pierre. Babandi kobima. Pierre omo nango lokola ndoto. Ba komi na première barrière. Yaya. Ba barrière boni ba tchela yo. Ou on a kata prison. Ba tchela yo na ba barrière. Ba barrière où on va contrôler yo. Le lo ba barrière nyoso. Oya kindoki ya famille na bino. Au travers ya montagne na solution. Au travers ya prière oyo. Ba barrière où on a ekweya. Ekweya. Na lobi ekweya. Na lobi le ko la prophète Nzambe ezo kweya. Yaya Yesu azo pambola tilelo. Yaya Yesu azo kangola tilelo. Yaya Yesu abekisa tilelo. Yango na ina yebisa yo. Nzambe oya kangola e Pierre. Ape capable o kangola yo. Amen. Tango Pierre ba komi na dernière porte. Yaya 2021 oyo ezali dernière porte ya bitumba ya vina yo. Amen. Ezali dernière porte ya bitumba ya vina yo. Amen. Tango ba komaki na dernière porte ange atiki Pierre. Pierre ayo sutuka boye ali banda. Yango na ina yebisa yo bando ka famille ba osutuka ne yo pambolami. Ba osutuka nazo yo kayote ba osutuka ne yo bali. Ba osutuka ndenga histoire ya vie na yo changer. Tangu Pierre a commis ti place bandeko oyo bazala ko sambela nzambe. Papa Likia et elle ba prière musuto salaka yo moko ondi mateke ba prière wana eko kokisama. O monango lokola ba aventure. Yaya to kota na prière. Matin nga esuki awa to kota na prière. Ya on na biso sikobo ko perdre d'espoir te to samela. Prière na biso oyo et ali émission na biso za émission prière. To kota na kata prière to sambela nzambe. Tangu Pierre abimi aketi bisika oyo bandeko bazalaki bazali o sambela nzambe elongo na ye. O bazali ko sambela pona tina na ye. Sko moko kati na bango ayebisi bango alobi boyeke j'ai écouté la voix de Pierre. Moko a répondre alobi te et ça Pierre te et c'est cause à la ange na ye. Yango na yebisa yo. Batu ba ondi mateke yo bali. Batu ba ondi mateke yo boti. Batu ba ondi mateke yo zumusala. Batu ba ondi mateke toi tu es délivré. Dieu est capable. Il y a délivrer yo. Amen. Dieu est capable. Il y a pesa yo solution. Na likambo oyo e wumeli ngonga molai na vie na yo. Amen. 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 Dieu est capable. Même Pierre yemoko andima kite et kakoza la délivrer. Ndeko nanga net na olakisa yo. Okomona image oyo lo lenge batu ba prier na ngomba lo lenge biso to prier na ngomba yango na bengisi yo yo muto landi émission oyo samedi oyo kozanga te na monta na solution nazo bengisa mutu nyos oyo ba teo na kata prison moko boye obona lokola makambo simba soute na vie na yo obona lokola nyoso salaka ezalaka toujours échec sur échec yango na bengisi yo samedi oyo de 8h à 12h na montagne to bengo montagne na solution na campus na intendance kozanga te ozomona ba numéro o eza affiché na ba ya télévision na yo yaya kozanga kobenga te même yo ko na émission oyo par YouTube kozanga kobenga te tala vie na yo sorti nini ya prison oyo bakotisa yo bakota na prison ya nini na prison ya malade obela bare mabe nzamba biksa même bare amen osali dialyse esimbate meka nzambe yango na bengiso samedi oyo yaka na monta la solution de 9h et de 8h à 12h kozanga te Dieu te bénira tu seras béni toi et ta famille tu seras délivré yaya to kota na prière
Topé Sanzambe merci. Topé Sanzambe merci. Kenzambe oyo a commission ngonga oyo. Nzambe oyo a batelio. Nzambe oyo a batelingai. Nzambe oyo azo sunganga. Nzambe oyo azo sunga yo. Nzambe oyo abatela libota na yo. Nzambe oyo abatela libota na nga. Tobondeli na kombo na Yesu Masia. Kende ko pesa Nzambe merci. Ozo sambela au nom de Jésus. L'Éternel Dieu tout puissant. Nzamba lola. Nzamba Israël. Nzambe na nguya. Nzambe na kokamwa. Merci pour ton bateli ngai. O bateli libota nanga. O bateli ba frère nanga. O bateli libota oyo. O ezolanda nga. Nangonga oyo. O ezolanda nga. Sikoyo Seigneur. Na sambeli. Na kombo na Yesu. Le Saint d'Israël. Le Seigneur de Seigneur. Kolo Yesu. Nzambe sunga. Ndeko moko. O ezolanda nga. Nangonga oyo. O ezolanda nga. O kolo Yesu. O nzamba lola. Oh Zamba Israël. Oh Zamba Nanguya. L'Éternel Dieu. Le Dieu de mon salut. Zamba lo public langa. Zamba libota langai. Merci pour zo battre langa. Merci pour zo battre la bandeko langa. Merci pour battre la famille moko. Oh Zolanda biso nangonga oyo au nom de Jésus. Yaya tozo kende ko sambela. Zambe oyo akangola ki Pierre na maboko ya Hérode. Na kati ya prison ozo ke ne ko prier sœur frère o la nanga kozala 17 ozo ke ne ko sambela na biso longo na famille nyonso ezalaka na Hérode moko oyo batelemisaka na famille pona koye musala na ye eza ko kanga batu ko kota batu na prison ozo prier ozo ebisa Nzambe et que Hérode nyonso oyo atelema na vie na nga oyo atelema na famille na nga pour combattre mariage na nga pour combattre kobota na nga pour combattre misala na nga akwea ozobeta maboko au nom de Jésus ya Nzambe na nga Hérode nyonso oyo atelema na famille moko oyo atelema na vie na nga oyo atelema na ministère na nga oyo atelema Seigneur na vie ya sœur moko na vie ya frère moko pour combattre ye pour bundisa ye au nom de Jésus au nom de Jésus na ye ko kwisa ba Hérode ya vie na nga na ye ko kwisa ba Hérode ya famille na nga na ye ko kwisa ba Hérode ya famille moko oyo ezolanda biso na pokwa ya lelo Yahweh Zamba lola Yahweh Zamba Israël au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu Yaya ozo kwisa puissance nyonso ya sorcellerie Yaya kindoki ezali Pierre azalaki na promesse en Nzambe Nzambe alobi que tu es Pierre sur toi moi je bâtirai mon église. Mais Pierre a se retrouvé dans la prison. Pe prison na ba kotisa ki ezalaki po ba bomaye. Mais église lokole ezalaki ko sambela Nzambe. Ba bondela ki Nzambe kino Nzambe atindi ange ya libération akende ko libérer Pierre na kata prison. Yango zo sambela ke bandoki nyonso oya famille na bino oyo bakanga vina yo oyo babundisaka yo na yebi déjà ni na prison bakotisa yo mais l'Éternel des armées l'Éternel Dieu tout puissant azalanguya ya kokota même na prison ya se ya mabele oyo bakotisa yo pona kobimisa yo accorder yo délivrance to bemisa misala nyoso bandoki priez au nom de Jésus Yaya Sambela Yaya Sambela Yaya Sambela bana kokwisa misala bandoki ya famille nanga misala bandoki na ministère nanga na kombo na Yesu na kombo na Yesu bino bandoki bobundisa nga bobundisa ministère nanga bobundisa vie ya bana nanga bobundisa nanga na yeko kwisa au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na bandiko kwisa banguya ya kindoki ya bavutuma ya ba blocage au nom de Jésus na kwa ici kindoki nyoso oye pundisa vie na yo oye pundisa famille na yo ya sorte ya ba prison
oyo bakotisa yo nabandi kobimisa yo au nom de Jésus, au nom de Jésus nabasi chandabara ma soeur yo muto koza occasion ya kolanda mission yo ezala na TV ezala na YouTube ko hésiter ko benga te yaya to okota prière ta la prison bakota yo o eza 2021 yo et si les locaux à la même station et si sont les locaux à la même problème non bazala qui cause la jour ya fête pour basambisa Pierre mais oyo batu ba bongisaka biango tenza ba bongisaka ba projet ya batu ezaka ya Nzambe te bango ba ozela ba bongisa liwa pona yo mabulu oyo batimoli bango moko nde baozinda na kati ya mabulu wana yaya toke sambela po batu pe na église bazali ko prier pour na Pierre tozo ebisa Nzambe et que prison nyonso bagarde nyonso ya molili ya kindoki oyo batiela nga mos oyo batiela ministère na nga oyo batiela vie ya serola na biso oyo batiela famille na ngai banda kotindela bango moto na Nzambe bamina bango ya ba prison ebukana priez au nom de Jésus na kombo na Yesu bagarde nyonso ya esprit ya contrôle na kombo na Yesu oyo batia na vie na nga oyo batia na ministère na nga oyo batia na vie ya sœur moko ya frère moko oyo azolanda biso na ngonga oyo na bandi kobuka na bandi kotindela bango moto na Nzambe ebanda kotumba bango ebanda kotumba misala na bango elokalize bango basoda ya butu oyo batia na sœur oyo batia na frère oyo batia na famille oyo moto na Nzambe ebanda kotumba bango au nom de Jésus. Yes. Pierre na prison bakangi basinga na maboko na makolo eza esprit ya freinage ndenge eza wana soki bakangi yo basinga na maboko oza na pouvoir ya osimba lutu te oza na pouvoir ya kosimba sanité donc balongoli yo vie ya kozala libre hein okomi ko dépendre et pas ya bato hein ba olesa yo donc yo polia fosenga so sengi te olia te mais dans la vie oyo bakotsa yo donc c'est-à-dire ezana basinga oyo bakanga yo na maboko na makolo oyebi ke yaya na yo kanguya moko na kata plateau donc posa na telema est-ce cameraman na ko telema na sala prière au telema pour na yo kanguya moko et ça wani te telemisa ngai est-ce na ko telema na sala prière au telema na yebite bon na résibu na babi moyete parce que na yo kanguya ndenge zo kitela nga yango bisika yo zali yo mutozo occasion okotelema ozo beta maboko ozo loba na Nzambe basinga nyonso oyo bakanganga na makolo na maboko na banda kokata yango ndenge Pierre azalaki lelo au nom de Jésus banda bandi kokata basinga nyonso bakanganga na maboko Jésus banda bandi kokata basinga nyonso bakanganga na maboko ya paresse molimo paresse molimo freinage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Zamba Lola, Yahweh Zamba Israël, Basinga Nyoso, ya famille nanga, oyo bakanganga, na bakolo, na maboko, na badiko kata, na vie à sœur moko, na vie à frère moko, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Pierre Azao Monango le Kwandoto. Azomo nango le quoi aventure. Ange alobi na alobi joie ceinture, joie manteau na yo, joie sandal na yo. Pierre tango obima na prison atikaki eloko moko te. Eza na ba bien na yo o eza saisi na monde spirituel. Le corps à Dieu t'a accordé la délivrance que tu es sorti na kata prison ozo bima na manteau na yo. Na ebite problème mezanini. O yo kotanga, o eza posa na yo, yango ndozo bimanango, to bon au nom de Jésus. Na bimi na prison. Na bimi na prison. Na bimi na prison. Na bimi na ministère na nga. Na bimi na vie na nga prospérité.
na bimi na bénédiction na nga, na bimi na succès na nga, na bimi na nyonso na nga. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, na bimi na prison ya pauvreté, na bimi na prison ya blocage, ya freinage, ya malédiction, ya humiliation, na bimi na yango, ya célibat. Oh nyonso ya nga, oh Satan, aïbaki, na bimi na yango, na récupérer yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabase Kebe, Chandara Bakoro, Sandabara Bakoro, Sakara Bakoro Borchina. Oso prier. Tant que Pierre a sauté dans la prison, Bible le dit que bagarde, bazala qui aveuglé, Nzamba aveuglé qui bango. Loba, ça la prière aussi, malanga loba kolo Yesu. Donc ça m'a cassé maman. Loba kolo Yesu. Na pourquoi y a le lot? Na frappé d'aveuglement. Ba soda nyoso. Ya surveillance. Oyo ba tchana vinanga. Po as ba surveiller vinanga. Na nyoso na osala. Ezala ba soda. Ba uti kota bo tata nanga. Ba uti kota bo mama nanga. Po ba surveiller vinanga. Na frappé bango d'aveuglement au nom de Jésus. Ba prison na bango nyoso. Oyo ba kotisa kingai. Na kombo na Yesu. Na buki ba porte na yango. Na buki ba mir na yango. Na bimi toutes sortes. Ya prison. Oyo ba kotisa ngamos. Au nom de Jésus. Na bimi. Sero azolanda biso. Sero azolanda biso. Yé pas bimi na prison. Frère wana pas bimi. Famille wana pas bimi. Na kombo na Yesu. Peto frapper banguna na bango. D'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba complot nyoso. Mokila molili. Eko sala. Contre vinanga. Eko zala ni les sans effet. Yaya ozo bebisa ba complot nyoso. Ya mokila molili. Banda ko sambela. Banda ko bebisa. Ba complot na bango. Oyo ba sali. Contre vinanga. Contre vinanga. Contre santé à ser moko. Contre vie à ser moko. Au nom de Jésus. Ma complot dans ma main. Yes, à la nulle. Yes, ça c'est fait. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Le bas, eh Yahweh. Na kombo na Yesu. Kita la bokonzi na yo. Na vie à frère moko. David a lobby. Quand Dieu se lève, nos ennemis dispersés. Banguna nangamos. Bapanzana. 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 Banguna ya seroyo. Bapanzana. Bapanzana. Au nom de Jésus. Yahweh. Bikisa. Papa a venu la chaise roulante. Sero a venu la chaise roulante. Sero a zo sopa bazemi. Sero a zo lota bandoto mabe. Famille oyo makambo esimbate. Nzambe a monté la solution. Mona bango. Simba bango. Kangola bango. Délivrance. Écoute à Sikoyo. Et banda ko localiser Jésus. Ba famille oyo. Ba komina suka. Pierre a perdu espoir. Pierre a perdu espoir. Pierre a son élicaté. Mais il y avait des gens. Yaya. À défaut aux occasions qu'on a nanga. Oko sambela au mon côté. Appelle les prophètes. Prie avec les prophètes. Quand on a prié avec les prophètes, Yaya, batu bazo tato la monnaie na Nzambe. Mais quand Nzambe oyo,
Nzambe oyo osala na vie na yo. Nzambe oyo opambola yo. Nzambe oyo osunga yo. Nzambe oyo komimotsa kati na yo. Yango na bengisi yo samedi oyo. Na montagne na solution. Toza na prière de 8h à 12h. Kozanga te. Yaya longo avant. Pour ba mbouteillage Nicolo eza makasi. Longo avant. Yaka prière. Prière oyo samedi oyo. Moto ezopela. Moto ekopela. Yo muto kozwa pa occasion. Ya kolanda biso na YouTube. Benga. Tinda ba sujet na yo. Bato ba kota prière. Yaya. To sambela nzambe. Amen. Na ba témoignage. Na ba mission oya. Na osala ngo par ba audio. Bato ba osaba témoignage. Ya bato ba moni loboko nzambe. Ya bato ba oso ba délivrance. Ya bato écoute ba landa ngate. Mais ba beteli bango li solo bazu courage au benga. O azo décourager au benga o te on ya satanate. O alingi to yo benga même na TV. O benga même na YouTube ya satanate. Pour yebi que soki yo bengi ozo solution na problème na yo ozo déranger yo. Yango na bengisi yo samedi oyo na monter na solution. Ya ba numéro yango les afficher na ba télévision na yo. Yo mutoyo o umela raté na makambo misala. Yo mutoyo makambo simba raté na vie na yo. Ya benga biso ezambe au pambola yo. Samedi oyo kozanga te de 8h à 12h. Yo mutoza musika yo benga kaka prophète opesa yo programme à prière et zambe ako pambola yo zamba mimo sakat na yo le yo na kinga mokote na zaki accompagner na papa Elikia na mwasine na kata prière zamba pambola bino o ezalaki ya bino mosai na nzambe le prophète Amos Benindaka na bengisi bana nyosa monta na solution to kuta na samedi oyo de 8h à 12h na même sika na biso ndeko nga tant mususu ekozala mbala liboso oya so komi na campus na intendance otunika ka morgue ya campus eza wapi ba olakisa yo so komi wana obenga na ba numéro o ya télévision o eza na affiché na sia ba ya télévision na yo prophète oyamba yo nzamba lola akopambola yo o ezalaki ya bino montagne émission montagne de solutions. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambolo mama nzamba pambolo papa Elikia kine na yesu za likolo na bino nzamba kanise la bino. Bible dit que vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira lorsque Dieu vous bénisse. Apambola yo na mwasi na bana na bino akokisa posa mitema na bino. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie.